Yei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkumu. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Très bien. Mbote na bino. Balandi nyonso ya bosolo na politique officielle, misa ya Lingala, Obena Lingala, eleki misa ya français na bato ebele ya solo. Pona misa ya Lingala mwasi ya Ndunda, receveur mama Malewa, na bao babengaka babuki bikeko, na bato basalaka tombo, bao basaka ba pierre tombale na niveau ya Lemba, bango pe bazoyoka Lingala. Na ba journaliste nyonso, na bato baza na prison, ezala ba politique baza koyoka Lingala. Botika ba terme ya français ya makasi ezoboma population. Bozwaka pouvoir na Lingala, mais bozo diriger na français, makamsu bango baza koyoka te. Par exemple, tant boza koyebisa bango lokwa na français, yo penza oza politique ovandi. Obandi par exemple, koyebisa bango informateur. Motazo ka Lingala ta koyoka te, azo kanisa kwa information, azo lobango na Lingala limbola ngo na pete, opesa nzela na bato nyonso bayoka. Troïka stratégique, macroéconomique, population aza koyoka isusu te. Tolo bango na Lingala. Mbote na bino po boza na Bunya, na Beni, na Butembo, na Isiro, bozona na biso na Kamako, to bosanite bato baza na Lubumbashi, na Mbandaka, na Yakoma, na Bumba epa na biso. Ngana za mutu Bumba. Ngana za Monga Mazo, ngai Monga Mazo biso bato Bumba. Na pesi kurutu na ngai Maurice Ombo, Monga Mazo, Emmanuel depuis Suisse et puis Marthe Diakese Bazeimo. Biso ba Monga Mazo biso ye. Lelo actualité d'ali dominer na élection à bureau définitif na niveau assemblée nationale.
Kasi ndenge balobaka, nous sommes dans un combat où les vainqueurs sont déjà connus. Pambate ndenge bakateli bato mosusu na kati ya match oyo arbitre taye makambo selon bato na avantage à un groupe d'individus. Viemboso azalaki arbitre yemo kwa komi ko beta contre Barcelone. On va réfléchir autour ya ba élection. Ba plainte ya li de part et d'autre, surtout mingi na ba candidat ba o ba longoli bango na kati ya molongo alisano. Bango bazo se plaindre. Biloko ya moto, Tambwe Mwamba. Alexis Ouazali président ya Sénat, moku a ekoti na kingo. Likambo ekomi awa. Po liboso na ngai nazali na réquisition ya procureur général près ya cour ya cassation oyo aza kosenga autorisation. Kasi kaka wana te makambo yango eza mo ebele pétition oyo ba sénateur pe basengi po te bakweyisa Tambwe Mwamba. Ezaka pona Tambwe Mwamba te basali yango pe pona Sami Badibanga. Bukongo ka bikanda wana na kotanga ngonyo solelo awo. Au juste fachi ba politicien belé ba komi na mauvais souvenir na yo. Po silisa bango misala tango yo zalaki na reine. Tokoloba yango. Na koloba ndambu makambo ya Bukanga Lonzo. Lokuta ya batote matata mponya lobika zwaki documenté. IGF apesi documenté. Oui, matata ntukonya za na droit ya koloba bongo. Mais lelo na cadre investigation na bino ba document isa belé mais nazo boya on ne tire pas sur une ambulance ou un corbillard. Naza na moi réserve. Lelo na kotangela bino réquisition na kotangela bino réponse ya matata mponyo. Nenga za ko sepela na musala IGF asalaki. Contrairement na bato IGF asai musala mabe yemoko matata za ko kumisa IGF na musala bango basana. Na kotanga ngo lelo TV za radio te. Pona yango na yambi mikolo ebele to monani te ya zande ko na ngai bato ebele baza koloba na ngai te oyambaki Franklin Chamala olakisi position soki boyebi makambo te tuna tika français ndenge na yambi moto na koyamba lelo na tongo soki azali moto ya IDPS automatiquement position nga na kozwa eza ya bato ya FCC eza na bato ya Lamuka po na koki koloba lokola yete na komi contradicteur na ye ngai na komi ko boya makambo ya azoloba po na ko pesa nzela ya bimisa soki na yambi moto oya uti FCC to uti Lamuka na komi pe moto ya IDPS donc place yo zolukanga okomona ngai te mukolo pe na koyamba moto église de noir na kokoma moto mama olangi musala lise kasi soki bazana débat batomi balé baza ko solola ngala kotika arbitre pona kopesa bango nzela moto na moto abeta moninga eloko ya zana mais soki aza ye moko ngala komi contradicteur na ye esengela ki leçon na boye bayango pe botika ko finga mingi botika ko finga bokanisa debeza démocratique ezaka sango my god ngala chaki mbongo po yo lobaki na ngai conseil ya my god ndo yokaki ya koboya ko finga ndo zo yokate ya mbongo ndo zo yebisanga na ebisaki mais akopekisa ko finga ko suba na nzela wana zo ka conseil wana te kaka na lobaki maigole lekinda kwa nganga lolo bio te otindaki ngai chava pasteur Gili boni Episcopo Kimezali. Bonne année. Non, bonne année, bonne année. 2021, tu écoutes un an. Oui, mbali bosso. Okendaki Mbandaka. Oui, nakendeki. Ozobakisi abakoko. Depuis le 19 décembre, tu sali une semaine, tu zongaka le 26 après Noël. Ouais. En fait, okendaka ko fêter Noël pour tous nabana. Alors délégation na biso to zalaki beaucoup plus na Mbandaka. Tu fêter, tu tamboli na bamanya, na tamboli na bayonda. Na komiti na bawenzi sekli kuna oyemba nango vie calé na komakiti kuna na vie calé les Camerounais. Oui to beta lisolo na kutani pe na bakanja oya pesa biso figura bakanja poyemo ko lever bakanja to monate mais na monaki to sololaki le vrai bakanja na zaka na kisasa mikolo azakuna ayaka pe awa oui azonga abota pe azana mwasi na bana bato bakate non bala abota donc azo vivre vraiment na famille na ye normal. Et le cas c'est pelaté film né o était ka ilongene tilelo Elia Magalia ta enkate
Voilà, donc ndé on est là que c'est là que tozonga période on peut bokenda ki presque na bosembe beaucoup tala non bozo que nous ça musanini non bandaka mingi yo bozo que ni bandaka eza campagne à président bien avant non bosemba kendaka le 2 donc na sala une émission le premier le 2 a joué avion à sala qui 5 jours seulement à son ki biso sala 7 jours biso kendaka na compte à première dame donc moi comme on a fêté na bana la quitté na délégué ki biso na cadre ya soutien ka ya souci wana oyebi ke azape na motema wana ya mawa ya pasi ndé to kendaki na délégation na grande sœur na Nadine Boboy ndé to voyage ki biso nyonso to ke ba cordon Nelson Ifeka baninga nanga ba miterana ya oyebi na la na tout moment na plateau ba Steve Konde ndé to kendeki plus tozongi. Très bien, film à Bakanzango et Talama Makasi. Là, comment on va faire la volume 2. Volume 2. Bakanzango là. Rien. Il y a beaucoup de gens qui peuvent même dans Sengelata et pas fallu pour pas DiCaprio. A chaque moment les mains na yemo na katanzango nae. A penser pe nae na ebi que a sala pelo comment il y a bien peu pour na mabele ici. A bongi sala ka Pierre Tombal mais il vient na mabele ici ebi na ngote. Alors le lo bakanja loko azana bomoyi a penser pe nae. Donc a vivaka vraiment na Bruce. Très bien. Voilà. Ce qui filme Bakanza volume 2 salamaka zongela ka mwasa longange tonga to ba suite likabozate yo komi na mbandaka tango tali penza mbandaka facha zaka beton na mbandaka na slogan te na misala non merci to lo bapenda to zala toi ba réaliste quoi na lobi na yo non seulement pour yo na 2021 faut le mois sango faut comme épiscopo pour Moussali c'est Salami Indimami merci il faut m'ataper moi péter pour ce que l'on a épiscopo cardinal ne babenda ka moko déplacement ba bagarre salama mingi o yete yekutute yete mais na suka kaka bon cardinal mo etoko taper konezate tango to komi mbandaka oyo ngana yebi yango mbandaka te na mone question n'angeza même pas fachi béton question n'angeza bato yo bazwaka Équateur ba pesa kango mutu basala ni Équateur na retour na bango non seulement yango bato basala ki campagne ya kolakisa ke biso bakole Équateur bo voter mutoyo lelo ebele bango na jaba katingambo mais bato bango batindaka lelo batikali nesanga ndi yango travail onga na kendeki ya koyebisa bango ke botala mbandaka soki mbandaka capitale Équateur na kuti yango boye bongo bolombe pa père nanga bongo tchwapa oyo kutu ekoka kozala même pas quoi ceux qui secteur ba bloc yango bakabola lelo ekoma bongo babokungu ikela ezandenge nini na lobi na yo sankusu ebaleza na sima mokongo mena mbandaka maezate est-ce que vous vous rendez compte de konanga et ce qui est encore étonnant Belge a canalisé déjà mbandaka kitoko okondi maté donc pour me saka que non tout chamayele na tuni ba gouverneur ou ba succéda awa biloko tout Équateur ya pe perdre biloko tout Équateur ya Joseph Kabila donc trace moko izati mais le lorsqu'au faut mon Équateur ezangi supermarché mbandaka pardon ezangi station to telemi na mutuka na station to somba kaliban babite taba bidon bango bongo awe loko nini ça rien donc na yebisi mokonzambo quand même si konenga Olanda biso musala ko salisa makasi musala eza na Congo ezaka kinde donc malgré ba kengo dondo malgré ba José Makila Soumanda malgré yokuto tangi ba vie kengo dondo bandana na ba vie pombo non ba vie bomboko zo ba vie bomboko zo ba vie ngulu zo ba vie bokana ondangela zo ba vie wana tout oyo bayebisaka Mobutu pe ko bosana teke non Mobutu tango ayaka na pouvoir azwaka ekolo moko boye oyo ya comprendre que bato yo bako faire soit na pouvoir éternellement parce que bato wana central na bango to ezambandaka le lombandaka dans l'oubliette ezate donc toloba pendant tout ce temps ba leader ya mbandaka bazui chance ya kokota presque na ba pouvoir nyonso bato mbandaka bazanga te mbandaka et grand Équateur bazali ya bemba bato nyonso bali finalement moto moko te après Mobutu akosa quelque chose pensant même dans yango tandis que bazwaka Équateur ba pesa ngo Joseph Kabila et ça même na gouverneur mon pas comme gouverneur pour à la cara Joseph Kabila que swinga na comme gouverneur na pesa Équateur pas comme gouverneur a Équateur a pesa c'est que yo lelo kuma mbandaka tunambandaka kokitaka na aéroport pour malibanda okoyeba même pas Équateur eza la richesse nini yo za mwana Équateur
oyo bino penda bozana ngo so bovana ngo bolobite ceux qui mokonzi mboka ba exploiter loko boye et cause un avantage ya développement ya contrôle bino bozana. Merci beaucoup épiscopo. Lelo yo tango tribu moko, tango province moko bazolo bake, soki botosi xte botosi pakalate na richesse obiso tozana ngo tokopikwama. Mais lelo nazo profiter pe na répondre bango émission na yo. Ya kolobake tango muto yo ye atindi biso totosa. Richesse o ya zwaka liboso bois. Azwaka ngwa en Équateur. Bois o yete kama. Est-ce que batu bayebi ke kaye basala ngo na nzete? Kaye basala ngo na nzete ete kama. Lelo sango tozana le plus grand forêt à part Amazonie. Forêt équatoriale. Jusqu'à la preuve du contraire, les gens sont vierges. Les lotos sont banyama mususu na Burkina Faso okuta ete. Nangolo okuta ete, okuta eka awa. Zwa ebale nanu yango moko. Zwa mbisi yango moko. Est-ce que lelo vraiment na kinto ko lia kwis? Lelo la kinto ngana to lia sombo kitoko. Et ko bosana te episcopo ezana national 8 na découvrir yango kuna. National 8 Olongwe mbandaka tikin 4 jours. Namutuka. National 8. Donc pour mon ama beauté à Congo, na carrément buna ba petit bon oh kuilwe bo tokati si barge, to suis de l'autre côté. Oh inongo bumbaka. Mais rien. Nakamwe. Nakomiti na suka wenzi kuna. Balobi nzelo ndengoza ozonga no matikin. Ngabia bon oui. Mais rien. Très bien. Dans quel état Congo a se développé? Bas politicien français à Mibi. On a aussi ni kutu épiscope on a le beloko moko. Ba période moko mokonza mboka nanga ya kala tambolaka. Information circulaire zo sala tour à Congo. Poata les sikani. Oh tour na Congo ya na oka pa que nota les ska ba plein de maga ya danger pour comme yaye. Pour ba tour na petanga ndo sala bien pareil à photo. Soka komi atsaka ngi photo bengi batona bino na tiki bino ngana leki. Alors ta mona photo gito emo. Yemo ko photo gi abatu apa pareil na yema bien jaquette. Torga wapi. Yemo ko suka na photographe parfois pe ala rapeta msu boulot mutasala ka avant. Tamso pe boulot mutasala ka avant. Netinga motono bina na technicien ya chiki. Na beta langi na ibusa pe ba plan nga. Pour le no batu beli ba kansa lokwa politique ya profession. Yango mona na profiner nani na procès batuna ministre moko bitakwira kubomba tezai bitakwira obandi donc ngana kolobi ko malati alobi ezaki bitakwira ngai na bombi ba armena batuna ministre professeur bi ministre honoraire donc yango lelo so mona keno na kata Congo eza na batu bazwa politique ba komisango profession politicien voilà. Très bien. Donc, parfois, fait la photographe, fait un boulot. Au peut monter sala. Si photographe, qui photographe, batanga la ngopenza. Na lobby na yo batanga ngopenza. Fait nanga top galelo mutako mekana été. Donc to kanisa. Hervé photo, ba photo gibaza ebele. To kanisa ndenge mutasa. Jean Uyelo. To kanisa ndenge mutabeti tour à Congo. Après yango to komona d'ailleurs chip kute kangama kota ba est. Ah, très bien. Alors, on va évoluer. Et ça passe si, comme on a la province, na biso, so, na mboka, yomo ozomi tuna, ndenge ni mutazo vivre na mboka na ba condition, oue, mbaza na ba politicien. Na bisa ki bino bandono, so ke bandono olela, mbujima ikako, yo, président de la République, azali kasa, mais kende na mbujima. Na mbujima ibana 10 ans. Nazo lingana kene mbujima yoan. Na kwa yape na mbujima yoan. Na mbujima ibana 10 ans basala la sirage. Mbujima izana nzelate, mbujima ya ngoika sanji. Frère na biso église ngoika sanji. Le Tshisekedi de la 11e ère, Ngoïka Sanji. Maïba na Mbujimai, Lubianji, Kanchi, Mouya, Djibinji. Côté nyon soit na Bipemba, Nzele Zalate, na Mbujimai taxi ezate. Mbujimai bana maïte na kura. Bato bazu diama baye na bango kin. Musu bavandi na Lubumbashi. Condition infrahumaine. Na Mbujimai ba la avion. Boko zala, boza 150 personnes boze l'avion, mais bateki billet, et ça 30 personnes de baokota. Mbujimai nde to la 279 fois l'avion. Moi j'étais là, j'ai vu. Des batazo qui m'a le plus fort bien qu'on a la billet au kokota bataka place à vendre te kota kaka ce qu'on soit na maman muso akota ki na mwanda kala balamba déjà bokusuka ça fait mal to bunga to luka to bongisa mboka oyo mboko eza moko nzamba pesi biso mususu ezalité mais kotala batu baza ko yoka ba politicien baza ko lia mbongo pampa 4 ans d'essai à Sphinx y alimité lobi moko nzamboka kende ko s'incliner batu bazala ki pe belé
Yo moko penza lelo 4 ans après, ni nous retenir na combat ou bino sengeli bo pérenniser ou Sphinx atikaki. Merci beaucoup. Et puisque pour 4 ans, il y a Etienne Tshisekedi ou Amulumba. Bon, en fait, Tata Wana, Azamutaro résumé était. Donc, c'est toute une histoire. Il y a vie politique, il y a République démocratique du Congo. En allant encore plus loin, même il y a Afrique. Le long de plateau, le seul parti en Afrique et bon pour la démocratie, c'est l'IDPS. Mutumu avant discours nanda katuna bi me petit au pays parlementaire de bon et bon anse. Mais le lorsqu'on a une réponse, ansa bunda pour la démocratie, ansa bunda pour l'apartheid. Mais l'IDPS a milité pour la démocratie. Batu ba monika soutane menga na monita soutane zolatama. Suka na cravate vendu wana. Mais ça na batu ba kufa pour la cravate. Un monsieur Oyabotama 14 décembre 1933, il a fini sa vie le 1er février 2017. A passé plus que moitié à finailler na bitumba, na l'instabilité. Bana epai, moisi epai, vie epai, moya bimasouté, à une seule condition, à sauver sa patrie, sa nation. Etienne Tshisekedi de Amulumba. Tous sont à mon sima, épiscopo. Batebele Baloba maintenant, il était avec Maréchal Mobutu. Mais oui. Bato yo nyon solelo ba kombata biso malamu baza bato tova na bango. Satan était ange de lumière auprès de notre Dieu. Et les lois comment au nom de Jésus qui est né Moussika. Et quand Etienne Tshisekedi a vivre à l'obino, politique au maréchal Mobutu a même la biso et ko simba tenabi manaye pour na sauver peuple nanga. Et départ Yabitumba c'était dans les années 78. Et il s'est matérialisé dans les années 80. Il dépasse à côté Nanzela. Nanzela, il y a les 13 parlementaires. Oyo bango tout batomba. Celle mutatika la qui pas bondanamo. Et avec que le président de l'époque, Maréchal Mobutu. Il dépasse Etienne Tshisekedi a menacé Mobutu jusqu'à tel point. Mobutu a cédé na fin il y a 89 tout côté année 90. Au début discours, il y a comprenez mon émotion, il y a le 24 avril 90. C'était toujours une façon, il y a qu'on dit ma démarche. Oyo Etienne Tshisekedi ayakanango. Or, Etienne Tshisekedi ne combattait pas Maréchal Mobutu. Etienne Tshisekedi a combattu les systèmes. Il y a tout le premier président africain. Julius Nyerere, na Tanzanie, aujourd'hui Léopold Sédar Senghor, aujourd'hui Kenneth Kaunda, aujourd'hui Kwame Nkrumah, aujourd'hui Bokassa, aujourd'hui Viewana tout. Alors ce n'était pas facile. Or l'objectif est là qui la liberté d'expression au lieu commis, démocratie et quota. L'objectif il y a IDPS. Le lot batu bakoma ko s'adhérer na parti pour nous soutenir l'épiscopo. Libérer Sango, aébi rien dossier vide. Na tindi ki otenga mon aébi place na chi olobarangote, otindi ki kar chakal na chikal. Libérer. Mais est-ce que tant au kota na kata parti on a fait quel objectif? Oh, le lot soko tuninga de kono na olobake na ya na IDPS, penser à la qui union pour la démocratie et le progrès social. Na mona démocratie en tout d'abord et la kanini et le progrès social. C'était ça au fait lit ya IDPS. Etienne Tshisekedi a bondi si système ya Maréchal Mobutu et enfin Mobutu est parti. Soki azalaka égoïste angaka nga pouvoir na mbokoyo. D'ailleurs, Laurent Désiré Soka komaka chef de l'État na Congo parce que le vieux dinosaure affaibli déjà. D'ailleurs, Maréchal Mobutu a lobango devant l'Isuba. OK, ba poignarder na Congo. Donc ça limbaki na ye. Mosaye afutindiki ka moke via ko ina terrasse. Du vivant Etienne Tshisekedi des na makambo ya boya. Oui, comme quoi? Les premiers Congolais à Benga Kabila Rwandais Etienne Tshisekedi. Oui. O bino boboya ko Benga Kabila. Oui. Otosa maloba tatate. 2 zela na biloko pesa nga stilo na yo zo kinga yango. Tata na bino oya monaka koleka bino amoni ke Kabila za Rwandais. Mwana wana za Rwandais ta on a zozunga wana zo bingira Kabila wana zo Rwandais. Wana papa ndalubi. Alors que bino na tour na bino bobingi Kabila congolais. Ça c'est une première contradiction. Deuxième contradiction. Vieux de son vivant n'a jamais accepté de se mettre avec Kabila. Mais bino l'absence y a vieux beaucoup gérer même Mboka ona Kabila. OK. Deuxième contradiction. OK. Troisième contradiction avant la personne. Pasteur Gili. Vieux appelle ça ba mot d'ordre na batu ba kota na kati ya masolote. Président Fachi a kotate.
bagi mwadi amvita bakota te les vieux de son vivant mais lelo yo bato basala ki na Kabila bangoika Sange ba Denis Kambai bazo zonga na ndako librement bozo yamba bango bako yembela bino ko leka même bato bozaki na bango ndenge bozabo bato ebele bazo mona ke bokundi vie ndenge bokendaki lobby ke ndenge bokenda ko chola vie parce que combat na 4 ans après pour pérenniser en côté le peuple d'abord et ça le ventre d'abord un groupe de politiques qui m'a l'Assemblée nationale 12 millions de dollars talamboso ndenga zongi elengi 12 millions de dollars babengo tombro azui 12 millions abaxi 2 millions koto ba député mais alors que Mbujima ils en aéroport te ba kwa kotonga yango aérodrome alors que ba policier ndenge tozolo ba policier bazaka na ba tenue te ba komoso ba tenue 25 000 francs policiers sont ba tenue na ndenge na ye. C'est vrai que Kabila a laissé ces gens-là comme ça, mais depuis que vous vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Donc, aujourd'hui, s'il faut établir parallélisme, est-ce que vous avez pérennisé le combat à vie, ou vous avez révolutionné? Merci beaucoup, Episcopo. Au lobby, Papa Benga Kabila Rwandais. Seul parti où il y a ma politique à Kabila T. C'est l'IDPS. Pour preuve, Oyebi Makamboyo et Salama na siège à partir na biso la nuit du 16 au 17 septembre 2016. Calcination, il y a 6 combattants na biso. Ngana perda moko ba minanga bouquin, vraiment que son âme repose en paix. Et loko on attend ko Salama na zongi si batuma moke ba Holanda biso po yo nganité. Fatia comme na pouvoir, bato belé ba kritikaka. Makambo yo lobi. Kabila Longwe boyena boye a commis partenaire privilégié. Colette Brackman a lobé le mot important. Tant que tu vas critiquer Fachi, a lobby attention avec le fils. Il y a une grande différence entre le père et le fils. Le père était radical, toujours non, mais c'est non, mais son fils est partiel. A ebinengini ko arranger makambo. Où en sommes nous aujourd'hui avec Kabila? Papa lobaka na biso boti ka mwana wana nzeta mati yango ko kitela. Yango so kitela sikoyo. Boti ka ba Kabila bakende. Ba kozala bloquer pe bango moko ba ko démissionner en bloc. Lelo baza bloquer pe bango moko ba bandi ko kende. Ça c'est un. De deux. Tant lobi likambo ya coalition que papa linga kite biso to lingi. Episcopo na profiter na lobelo ko na plateau na yo. Président moko te alinga kia a part Shadari. Wanga kutana Kabila na nzela na yete. Mbemi oya ocha makelele lelo. Angaka salatana lidusu moko talinga kabima. Pourquoi? Kabila joaki Congo na biso nanga na yo a bloqué biso na kata constitution. Constitution oyo IDPS aboya kango na 2006 na première élection. Que non. Kabila jui a kangi biso na kata constitution. Costume batayaka sur mesure pour na ye ezala bien. Jili anga. Et alors bien, le long moninga msola ta gilet wana, mais bouton neza ya kolongwa fo ba tongango et puis bokango pe symbiote. Pourquoi? Puisque ebe que costume wana eza taillé sur mesure pour na ye. Mais oya koka ko yebisa perte na ndako organiser l'élection en 2016 tout en tout cas respecter constitution. Le lo yo même pas na moitié ya mandat ya moninga a commis déjà ko lobake non pour respecter constitution. Mais soka yebisa ka type na parler les kinanga ko sanga ku faté Thérèse Ngara Koufate, ba massacre belé ngaro salamate. Alors pour na kozwa Kabila, il fallait tout comme à niveau haut to comme kinaye. Laisser jouer l'adversaire. Kabila rwandais ou congolais? Sangoti kanga na beta na lobby na yo, na lobby na yo. Kabila. Oyamba Ibrahim. Oyamba Ibrahim. Papa. Ndeko na ye Ibrahim aboya yebonga na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le père de la démocratie. Oui. O bobo iko komisa héros. Leader maximum. Il est plus que ça. Asa plus que ça. Cordon bleu. Asa plus que ça. Tshisekedi de son vivant. Il voulait même pas. Ngana yebi Etienne Tshisekedi. Zela. Betaka question na yo. Tika pera opema yo betaka question na réponse nango ya moyo. Betaka réponse. S'il vous plaît. Betaka question. Niveau ya démocratie Etienne Tshisekedi. Ndenga boyelaka minduki Etienne Tshisekedi même manga zoli yango na mbelite po azobenga arme blanche ando lia manga na maboko na yebi papa wana. Alors na cas d'espèce Etienne Tshisekedi a lobby clair moi no ndenga na ko no wana ukita na roko na zongo zosi pa na bango mwana wana za Rwandais wana papa zo. Oui, na yebi vidéo yango na sala. Alors pourquoi aujourd'hui jugement la bino face à Kabila papa était trop dur dans le langage a exagéré qui il n'avait pas de données
Bino ne bo comprendre Kabila za congolais. Azala na ba donné te comment tant papa ebisaka Laurent Désiré Kabila yo za mwana mboka yaka me bato ba asima na ozongi sama. Bato onde banani. Bon ibi bato bazonga le 2 août 98. Massacre Salama na ville à Kinshasa Bosani yango. Oyebi yango te. Tango yamba Ibrahim awa. Oye sukela Ibrahim banana yo poninga ko kendete. Ngamuko na otoko yamba Ibrahim. Besoin Ibrahim ezaka ka Aden. Aden mtezo boma makambo. Aden kaka mtezo boma ba faire. Yaka to sala Aden problème. Ne luka ba problème. Ce que tant yozo tout na Rwanda ou pas. Oh, mais ils ont bassine vito. Ils ont bassine vito sango. Olingi ko ngana lobani. Bozangi réponse hein. Na lobi na yoza na bassine vito. Bozangi réponse. Aujourd'hui yoka ce qu'on a pu réponse. Lelo tozana un président congolais. Tangelanga tuerie ni na sali na citoyen congolais o yazana makila na ye. Tangelanga arrestation ni na sali na citoyen congolais o yazana makila na. Bato abundu dia Congo bakundaki bango samdia. Ba makesa bakufi na régime anani. Te bakufeli na condition na régime ya nani bakufi na condition na régime ya nani episcopo malembe régime ya nani na lobi liboso noza na parlementaire debout aloba loba régime ya nani aloba loba tango ba Rossi bakufi eza régime ya Kabila ba Thérèse Kapangale ba Deshade ba Linkulu la régime ya Kabila bongo siko ba makesa bakufi na régime ya nani na lobi na yo tango yo zolo bananga na régime ya nani force commune ya Maluku et salama na régime ya nani pe moni et moni sami na régime ya Kabila nazo ya na yo malembe episcopo nazo lo banayo o yaza na pouvoir c'est notre sang c'est notre frère okotika la komona makambo salama na frère na yo ya mombele te na mwasi na ye o mona ngote pourquoi Fachi azako se retrouver na peuple congolais. Ce qui n'a zongi directement la question na yo Kabila Rwanda pas. Le Kabila Rwanda Kabila congolais ça c'est un faux débat. Pourquoi puisque Kabila juge vous avez compris hein? Non non nazoya. Vous serez saisi. Nazoya. Beta Kabila bakadi osha bo comprendre. Nazoya. Nazoya. Vous senga pardon na Kabila. Nanini. Vous senga pardon na Kabila. Nanini. Vous kosa gazala problème na biso ezala ki to longola ye na moka. Or, pour nous, la Kabila, ils allaient qui carrément na maponomi, non seulement maponomi, mais kokota na ba stratégie au Kabila kangela Congo, sini, cour, justice, kokota na biloko wana pona ko piko la Kabila. Comme ça, le reste ya makambo. Tant loi 21 kokoya et que vient avec Pascal Mukuna na procès, ba betanisko yena Kabila wana sko yo ka vérité. Kendengi ni yo ya kaka yo na ser na yo moko abotama na Kalemi et moko abotami na Ewabora mais ba jimo le plus suspect du monde kaka yo na ser no ti lelo mutabala na famille na binote ni cousine ni cousin beaucoup fait la te makambo ebel ka bino wana sko ndeto ya ko yebango na kati ale directement ba faire yo ebi Zolanda oyebisko ba faire Zolanda zanini eza mukamate siko lo bananga place yebara que la famille elle est sacrée famille ezali sacrée, ça je te dis. C'est quoi famille est sacrée? Il n'y a pas de souci. On va évoluer. On va prendre dossier à déboulonnage. Oui. Fachi, depuis qu'il a commencé le travail, il y a 2 ans, depuis Yemoko Andimi qui est à 8 dans la classe, 2 ans. On était quand même, il y a un président qui dit qu'il a 2 ans à 8. Ça, c'est à féliciter. Dans le déboulonnage, Tunda. Contraint de Titunda Kei. Mabunda destitué. Ilunkamba non-assistance en personne en danger. Papa Kei. Lelo, tokoki koloba promesse au chef de l'État. Alobaka na Londres, il y a ko déboulonné et ça concrétisé. Lelo, tokoloba ke a commis l'homme fort, il a le pouvoir totalitaire. C'est lui vraiment le seul président et que Azan a raison à justifier que tu coaliser dans 3 ans égotique là. Ba pouvoir nyonso na ba bangwanda babanda ko lobelaye. Président récupéré. Episcopo, merci beaucoup. Naza mutali bosso na plateau na koloba kenon même na 2 ans au victoire. Soy na tunyo sko laksanga video iska mokonza mboka lobaki échec oyebisanga musala na ngepesi nga ndingisa te ngape na ndimi yango mais na oyebisa que victoire totale pourquoi biloko oyo peuple congolais basenga ki na mokonza mboka asali yango mais modèle asali yango bato belé ba comprendre ki te lokola ni to sala na langage moko to lobaka na armée de victoire et pas l'archibishop Coutinho Fernando alobaki loko moko alobi nzamba opambola yo mais la manière dont nzamba opambola yo ndo yebité donc Dieu lui-même va se débrouiller pour yopambolama. Pelelo, ba yike belé tomoni yango. Que Dieu bénisse mon père là où il est. Système moyo, Fachi a commis nango lelo na 2 ans, personne s'attendait à ça. Même yo épiscopo même nga. Tout suite pouvoir le 24 janvier.
makelele bandi ko salama les 25 remises de salami makelele bandi ko salama patin marionnette talakutu le 3 mars lancement ya 100 jours o ekati mito bato lelo to kobeta pe masolon pona ebika yo katanga te le 3 mars on échangeur limité lancement ya 100 jours na kata 100 jours alobi na mikolo zomi o ezoya bakangemi o nyoso bakangama bakobima boloko to koma le 11e jour oyebi o elobama oyamba vie nanga bioga sawa oyebi yango na le 6e jour ministre de la justice à l'époque le vieux nanga Alexis Tambou Mwamba po vieux nanga via Salembi via ke est ayebisi mokonzi mboka na justice mboka bazela etia koya via ya lelo bato na babima bato baebe le côté to soit 7 mois ya gouvernement bima oyo nyonso FC Saouleleki comme 65% les longa na otobeta sur les solo on a te victoire ou bien victoire te ndeko puisque poto fandinga na yo 20 ans ya di kapeng asambate akangama mon colonel azolandanga sikonga na on a plateau mon colonel abima sango cardinal Ambongo alobi non et ça nango cop oh déjà mon konzamboka sabongisaki na famille Kabila en fait tozalaki na besoin aider abima oui ou non oui. Le colonel John Tibangu azolandanga sikoyo lelo yo na mboka aosa musala na ye chitoko to fandinga na yo na awa na kata mboka maître tunda salo ya sali yemo kwa lobi na benga yemei alobi nanga ko banga te c'est pas tellement likolo mais ça on va pas nous intimider lelo c'est pas le baso le côté maître tunda kenda lelo dans l'oubliette batanga sukombo na yete to fandi awa D6 bazo beta classement ya Ibenge soko contre na ngoto poli Janine Mabunda na via Alexis ta pas moko libanda moko fatigué victoire te to fandi ngao ya mbanga na plateau otuna ngo bi passer gile est-ce que batu bazo raisonner mokolo katumbi ba côté le manafachi quand Kabila osandeni na lobango ne mission nanga lelo yo ndenge to fandi victoire te na makambo yo nyonso fachi seul katumbi nenga kutani na fachi victoire yonde mutoloba na rappeler yo na lobaki yango pe na rappeler yo apprécier yango victoire na rappeler yo Jacques Ndala zo partager invité kobeta ngama et sali kutu Jacques Ndala longwa na ensemble ngai na yeli mamba Jacques Ndala te Jacques Ndala faut tuna makambo ne pa mutu nanga na ti lokole puisque baba chroniqueur ya musique makambo Jacques Ndala tuna ngo na ti lokole pour nati lokole mutu nanga mutu akobeta lisolo ya Jacques Ndala po siko nati lokola tikali ye moko po to ebayi bango mapasa soko braquer boy nati lokole osongi boy Jacques Ndala donc asongela musala na ye kotana poème ya te na kosimba ete lelo yo tango solo ba victoire non échec ndenge lobi mais lelo na rappelé ba victoire o lelo fachi sali calmement sans problème avec qui seul et lelo ko lobananga des échecs ndenge nini il fallait coalition na ezala coalition salama comme ça mokonzamboka à mettre fin quelle est la stratégie au Fachi sur pied pour ko silisa Kabila ngala jusqu'à tel point Tambwe Mwamba comme mwana malamu l'enfant fera mieux que son père ayebi kop musute yelo yayebi ka politique mais les autres peto ça na pas tout ça coaching a kitengez na lobi na yo les autres ça ya Frank Diongo même pas d'ailleurs yemoko na lobi na yo mutu moka bima na voix di Yongo ta parler la mona azate mutu moka bima na voix ya vendombo petu mta par babi oka kutu fe nanga de la forêt loba aloba nini textuellement son père azate et mutu moko te lelo ako immortaliser politique ya Etienne Tshisekedi ya Mulumba peut ça va référence à musique mingi te ba kantsolo kwa Denis Lesa lingi wera te na lobi na yo yo za pasteur omoni bato babeta ba biloko wana tala mutaya na rayon na monde pastoral les appels nanga babenga ga charnel mais lelo tala pasta costume mukie tala lelo ko munene na makolo kama pe angolo pale pe angolo pasta suka na ben mais tant archer na ba boro na ba boya kama mais kitoko ba côté la ngo retraité so elongese bébé sili OK bon tozo zonga zela na lobi na yo batu ba sepeli na ngai tika na sisa zonga la yo zela information du jour Égypte RDC tête à tête Félix Tshisekedi Abel Fatal Al-Sisi ce mardi au Caire vous allez suivre la vidéo juste tout à l'heure RDC les procureurs généraux près de la cour des cassations demandent au bureau du Sénat d'autoriser l'instruction contre Tambwe Mwamba pour détournement des deniers publics. Nazo zongela yo ya Alexis. 4 ans de Etienne Tshisekedi, son passage sur cette terre est une source d'inspiration pour tout Congolais épris de paix et d'amour de la patrie.
Kabunda Kabunja Marc. Bruno Miteyo. Il n'y a pas meilleure façon d'honorer la mémoire de Tien Tshisekedi qu'en réalisant le rêve, le peuple est d'abord. Batobali Anano. Muluba soki akomi na mbongo eloka liboso na ndako komona fufu. Muluba ta tongi ndako a pembe ya sikabache miro. Komona ka kote moko mira mwindu place ndakala balambaka. Ezalaka wana. Na du lombolombo. Les mouvements des sans-emploi déconseillent Tshisekedi de nommer Bahati Lukwebo comme premier ministre. Balingité. Les députés nationaux sont invités à prendre part à la séance plénière de ce mardi 2 février 2021, 11h, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Ordre du jour, audition de messages de candidats. PPRD, Serge Kadima exclu temporairement du parti. Basea Loimba, désignée présidente de la Ligue de jeunes. Moi, ma tante est dans la Katuana. Batubako Yokanate, Serge Kadima, surtout na Emmanuel Chadari. Moi, guerre est commis. Kinshasa, Gentini Ngobila interdit la marche des vendeurs et commerçants des Andes prévue ce mardi. Mike Mukeba Inkoso et Sengela Gazwa part na marche wana. Malheureusement, marche wana na Covid-19 moye sala mezate. Sud-Ubangi, plus de 70 000 enfants vaccinés contre la rougeole à Bogos et Numbe. Wane zalaki ba information. Alors, je vais d'abord vous prendre lettre ya matata mponyo avant la zoa. Zagili na zakoya. Kimia matata Bukanga Lonzo. Matata est-ce que matata zoa qui accusé à réception nani audit il y a IGF ou est concernant qui a zoa qui to zoa guité les documents est là. Sango les documents est là. Je vais vous lire à l'intention de tous les téléspectateurs y compris matata mponyo. J'ai le pouvoir de le dire. Monsieur Thierry Mutombo, nalobaki na bino bachaki ndoyi na ngamoko Mutombo, asala 20 ans na komesa yekolaka bilanga. À monsieur l'inspecteur général des finances, chef des services, Kinshasa Gombe, concerne feuille d'observation relative à la conception et gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Monsieur l'inspecteur général, en réponse à la feuille d'observation mais transmise par lettre référence numéro 40/PR IGF Homo 50/MWT 2020 du 2 novembre 2020 par votre équipe d'émission sur le dossier Bukanga Lonzo. Je répondu le 11 novembre 2020 en fournissant des éléments requis susceptibles d'éclairer leur lanterne. Yoga Matata Mpogno. Tout en appréciant la qualité du travail réalisé par la mission. Elingi koloba nanzela ndenge na oloba boy. Na pesi olongonya pona mosala kitoko izefo yo sali na moni yango matata sepeli nango. Yoloba ke matata azwa ki tazwa ki pe asepelaki. Et demandé expressement par moi-même. J'ai fait quelque chose d'observation qui sont de nature à répondre à la préoccupation non seulement du chef de l'État qui tient à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des fonds publics, mais aussi de la communauté nationale et internationale en ce qui concerne particulièrement la gouvernance du projet financé totalement par Trésor. Alors, kene labino milaite, kene nangana suka, nani asinyagi mukanda, atange labino ya suka, français le kimulai. Comme cela apparaît dans la feuille d'observation, SISDIT, la primature et les chefs du gouvernement n'ont reçu aucun paiement destiné au projet. Par ailleurs, l'entreprise Africom a déjà affirmé n'avoir rien retourné directement ou indirectement à la primature et au premier ministre de l'époque. Il serait souhaitable que cela apparaisse clairement dans le rapport final. Tout en souhaitant une fin heureuse à la mission, je vous prie d'agréer, monsieur l'inspecteur général des finances, l'expression de ma parfaite considération. Qui a signé? Tangalangalanda Kunana a signé. 1, 2, 3. Qui a signé? Matata Mpogno Mapon, sénateur. Débat où nayo kangoli sous-soté. Matata Zwagili Kambonaï. Alors on va souffler un peu, on va prendre les chefs de l'État commis en Égypte, Mokolo ya Lobby, Botala Yango, et puis constat à campagne électorale à niveau de l'Assemblée nationale, toujours quand même c'est des éléments
toza kozonga po to changer chapitre siko to kota likambo ya bureau définitif to kota makambo atambwe mwamba po nazala mikanda oyo tambwe mwamba des documents na tongo na Sami Badi Bangese Bimiao. En image, on se retrouve après. Il est 21h45, l'heure à laquelle l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Caire en République d'Égypte. À son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est salué à la descente par le ministre égyptien des hydrocarbures qu'accompagnait Doukou Boto, ambassadeur de la RDC en Égypte, ainsi qu'une bonne frange des autorités tant égyptiennes que congolaises. Après quelques moments de convivialité au salon d'honneur de l'aéroport international de Caire, le président de la République et sa suite va sortir par le terminal VIP 27. Et son cortège s'ébranlera sur l'autoroute Salé-Salem, chaussée qui porte le nom de l'ancien chef de terre égyptienne, parcourant ainsi 40 km pour atteindre le palais officiel El Koba Palace, résidence qui loge tous les officiels des marques qui passent en Égypte. C'est une première visite officielle du président Félix Antoine Tshisekedi en Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Il aura un dîner de travail avec son homologue égyptien et va assister à la signature d'un protocole d'accord d'un panorama des projets amorcés par le Fonds de promotion de l'industrie depuis janvier de l'année passée avant de visiter certains sites stratégiques du pays de Pharaon. Les militants et les pro-candidats, ils sont présents. Ils sont habillés en t-shirts avec figure de leur candidat estampillé. Ils chantent et dansent à l'honneur de candidats de leur choix, comme on peut le voir sur ces images. La bataille ne s'annonce pas dure pour les tickets Union Sacrée, étant donné que plusieurs candidatures ont été rejetées pour n'avoir pas réussi le mandat de postuler. À ce stade, les invalidés ont fait bloc pour saisir les conseils d'État afin d'exiger leur rétablissement et la suspension de ce scrutin prévu ce 3 février. À ce stade, 8 candidats sont en course pour 7 postes. Il s'y est de signaler que 6 d'entre eux sont réservés à l'Union Sacrée, nouvelle majorité parlementaire, tandis qu'un seul ira au Front commun pour le Congo, actuelle opposition parlementaire. Dans le cadre de leur partenariat, basé sur l'entrepreneuriat de jeunes, les cercles de réformateurs intégrés du Congo, CRIC en sigle, que dirige Madame Stéphanie Mbombo, a à son absence délégué le secrétaire général du CRIC, Jean-Baptiste Matousila, qui a conduit la délégation, et l'ONGD RJCC se sont rendus à l'orphelinat Sa Marche, situé sur l'avenue Longelo, à l'Humété Premiérie, quartier industriel. À cette occasion, le responsable de ces deux structures ont distribué des jouets à ces enfants orphelins et une enveloppe consistante leur a été remise afin de leur permettre de bien clôturer cette période de festivités. Bien qu'absente du pays, la patronne du CRIC, Madame Stéphanie Mbombo, a précisé que cette descente avait pour objectif de porter haut la voix de ces orphelins pour que les autorités leur viennent en aide. C'est une affaire de temps. Le gouvernement qui va entrer en Union nationale doit prendre au sérieux l'affaire des orphelins de Kinshasa. Non seulement en termes d'accès à l'éducation pour ceux qui sont en âge de la scolarisation, mais aussi pour lutter contre les abus des orphelins dans les orphelinats, le prête, les adoptions mafieuses, il n'y a pas de suivi. Voilà pourquoi CRIC est allé aujourd'hui célébrer le fête de Noël avec ses enfants, clôturer la saison de feu avec eux. Profitant de cette occasion, Jean-Jacques Songo, numéro 1 de l'ONGD RJCC, a loué les partenariats qui existent entre sa structure et les CRIC. Moi, je suis bien et puis le Koufi pour autombola on faut chakri ngai na zango dimake comme ta pays na biso élévation bon na biso banda parti parce que l'initiative est plus sociale, c'est-à-dire biso na niveau onge de na biso ndenge tozo sanga na boy c'est-à-dire pour que dividende nous se retrouve na vie na biso c'est-à-dire pour nous songa bata passe. Tout en sollicitant l'intervention du couple présidentiel, le responsable de l'orphelinat Sa Marche et les orphelins qui y résident n'ont pas manqué de remercier la patronne du CRIC pour ses gestes. Très bien. Voilà, on va continuer. Bozaï belé, bozaï on a l'habitude le long de Tongwa. Avant na zoma kambwa tambwe mwamba pour permettre na pasteur Gili Boukwale. Tant na yemba ina
Nanani na Dubai na boka ki yope Hollande yango te na imba ki mwa ndambo na sala ki mwa 30 minutes na dédicacé yo na babona ne na sala ki yango très bien na kanisa ki pe moninga na ngai yo asaka na IGF Steve Kivuata na kanisa ki pe amona inspecteur au monde makele les vida te mais ça pour la makele était compétence à Kivuata ngala za je suis de ceux qui pensent il faut créer une nouvelle classe politique. Oui. Naza pour que na gouvernement ekoya bosembe azwa ministère nga naza pour batia Steve Kivuata baza bato azo mériter akoboya te aboya pona nini eza mayele aboya pona nini Kivuata te aboya ki te autorité morale alaki si quoi azo décider ye moko faut la photo moi sina ban est-ce que lelo ba réunion okende lisusu akende réunion te akenda sute asala na compte à présidence merci inspecteur makambo biso lukaki ya mwana dona bundaka po yo vana na biro malili très bien problème ya te biro malili mayele nde vandisi atala test kala mais justement mayele ona pesa la ka bandaka ya ka bandaka exactement mayele ngolo ngasula ndako kamwa esoki mwa poto test qui voit est toujours cohérent asa betarane ja babor na banda 2010 mais ce que muto ya banda ko soutenir ndaza parmi bato ba pietinaka IGF muto ya soutenaka ki muzitu Vous êtes à Pietina IGF. Sango. Mais je te rappelle, inspecteur. Sango. Batouba niataka mako. Inspection générale a financé ça à bouloté pour ba fungola siko yo tio moko boye na babiloko ya ba Augustin. To betango. Zela. OK. Zela na chelo robinet. Comment est-ce que baboka on est na fungoli? Zela na chelo robinet. OK. Fungola na mela mai. Kochata forage. Alors, élection et à bureau définitif mokola lobi yango ndeko salam IDPS politique ya baluba oza politique ya baluba moi si akoloba te na kati mibali nde bazorenye ni mukutut kumekate ni mukutut wana politique ya baluba bapesa basi maloba te seya Jean-Marc Kabunda longwe balongoli enseya bochepe candidat ba battre campagne pour maman wana vanda lelo bozongisi candidat kaka moko Jean-Marc Kabunda IDPS bozala batamba ile musute episcopo merci bozala bana basi te non merci mama Rose Boya to yebi ete ba mamo ya mayele kitoko yebi bango te kopesa bango chance boya ki kopesa bango bavandika na kati ya permanence episcopo merci to boya ki kopesa nzela na bureau ya Mabunda to boya ki kopesa nzela na parlement ya Mabunda to boya ki kopesa nzela na Joseph Kabila pourquoi Parlement wana et yalaki ya Kabila. Yango mtesala ike moyen ba bouger. Ba rapport to ezala kité. Yango ba sala ki ke no parlement na et faire asseoir mon konzamboka en fonction moins de 30 000 balles mais le président honoraire plus de 600 000 parlement wana. Parlement wana yango mtesala ki ke no moyen ba enquêter makamba ba Russie ezate. Parlement ne sala ike pour interpeller ancien mon konzamboka, il faut 2 chambres ba se réunir en congrès. Basalisko par tous les moyens balie mwana moke innocemment mwana moke onani Jean-Marc Kabundi toke ko kundaye to landi maloba loba ndenge bolongoli wana parlement na bolongoli na mamba solo soki ya lokuta bino pe bokende bato ebele balukaki moyen nini oyo Félix akoro sala po apoto la majorité ya Kabila ngana yo to kendaka na likanisi moka bisundre ka bora ngoko yepe aola la boindenge nini apanzango parce qu'on a ebisa yo akena politique obato ebele basatanda nango te ndeni siko na kobeta il faut siko to changer bureau na to changer nini il faut to boto la majorité na to boto la nini le lota mo via Alexis avanda na ngar na kingakati alobi majorité biso to sa nango esa ya ko somba te esa pe ya côté kate derrière to te kango combien mais vient na c'est un boula politique ba payer ena combien aleka na MLC aleka na RCD lelo PPRD akolo ba jamais pour la majorité. Et le quelle majorité oh le FC Sangaka betela tolo ministère de l'Intérieur ahibi FCCT est-ce qu'on est bien Alexis Tango maman c'est un chevronné politique yoko benga ebola politique te l'expression est forte il faut d'abord retirer un mot sango o retiranga première bord wana na yebakate oyo vraiment bo rien o bengi Tango mwamba boula politique longola maloba wana Chassine MLC RCD PPRD soko chetembe ngai afabokanga fobokanga muse ko ta utiliser la terme yo yebi yo moko loba yango les abouti Alexis Tango Mwamba muse tata ya Joseph Kabila sango oyo komi deuxième mi-temps ngafuna gagner match mais est-ce qu'on peut retirer d'abord ne serait-ce que
Est-ce que vous avez boule ningo la tchel? Na lobby politique. Na lobby tchel la boulevard te tchel politique. So ba tu ninga pesa preuve na niati tous les 4 bords. Ou assumer avec force et brutalité. C'est ça. Oui. Ngaïte na sali musala maboyi. Soki ba tuni na lobby RC asalato asalate. Très bien. RC asalato asalate. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Écoutez qu'est-ce qu'on a poussana parce que malobi ala pas. Allez-y. Le losiko tango ba salaka majorité wana. C'était une majorité il y a bloqué même mata soki Jean-Baptiste comme ka président Congo. Jourdain ngako salawate. Donc ba salaki yango ya okase. Or, il fallait bino bapanzi sango. Bon expliquer opinion que tous un régime ko semi-présidentiel. Oyo même gouvernement et obimakuna. Ba tulibanda ba yebe ke Fachi ba noma ye pona nini premier ministre Bimi ya Kabila. Or ba yeba te ke Kabila mtazala ki majoritaire na parlement, il fallait tout wana ezala parier. Mais batu ba koka ki jamais ko féliciter le chef de l'état. Oyo azala ki minoritairement, mais a eu 35% sur 100 et pas ya Kabila. Wana batu ba yeba ité. Maintenant ce qu'il fallait ko tika système ekende. Système tango kei to poussani si koto lukaki to boto la majorité o ezala ki nango na soubassement politique té. Soubassement politique té. Donc si parce que na bango et pas autorité morale sans soubassement politique o ezola ka ke bisonné. Le lotong ba ko lo ba non violation. Épiscopo. Pourquoi pas ba lobaka violation na nomination? Il y a premier ministre, le tout premier ministre faible il y a République démocratique du Congo, le vieux Pépé. Ilunkamba akulungwa to akulungwa te alungwe wana skonga ite vina yo évêque ilunkamba kei akenda pourquoi pas balunga ki ba nommer nanu informateur a sondé majorité oyo bango bayeba ki ala ki bongo wana sko ba sala yango te wana ala ki violation te wana petite à 14 ans donc ala ki normal et comme on a tout rafati viol pourquoi comme ici ba violation il y a constitution pour na fachi bozo consommer d'abord comme dans langage obiso ko violer moko gazali pourquoi bokomi kozwa ba eza ba expression na bino a violer na ye moko ya musana na ye ilinga ya arranger ya on a lobby pourquoi ba violation ya Kabila o bokondana ke comme jurisprudence pour na bino à force ya kozwa ba jurisprudence mingi mboko ezozanga mobeko et puisque possible faut violer la constitution pour sauver la nation nous sommes d'accord avec le chef de l'État. Bozo pousser na libolo et ko rattraper tôt ou tard tika na zoya oyebi ke ba bloka biso même na seni moya ko sale loko bozate puisque derrière yango Kabila okende kune pa bazuzi moya ko bouger loko ezate puisque Kabila ça okende boy moya ko sale loko te po Kabila ça il fallait mokonza mboka na politique na ye ya ko renverser bureau wana ya ko changer quand il y a majorité pour permettre maintenant le chef de l'État à poser maintenant son système d'échelle. Il y a une différence. Entre la coalition FCC Cash et l'Union Sacrée, il y a une très grande différence. Dans la différence, on a été là, via lobby, coalition élargie. FCC Cash élargie. J'ai un numéro 8. À lobby, deuxième grossesse, il y a FCC. Vient numéro 8. Vient numéro 8, oh. Vient numéro 8 à Sali Réunion. Vie numéro 8. Tu quand on a fondé Mayosa Mutamasolo. Bimisa wa plan. Vie numéro 8 à Sali Réunion. Épiscopoto mené 1-0. Réunion, c'est égalisation. Nous avons vu que la tagi dossard dans numéro 8. Vieux soka déplacé qui est dans la chambre, pour chambre pas face à la chambre 8. Baké botou. Bateau le roi baboya na lono l'axe bambo face. To baba deuxième ballon libanda carré. Et tout à petit nanga inonga matampi alanda bo deuxième poteau via ibisa batu bolimbisa na côté na chambre 8 après ngoli vale alo baki tout oh batu batika ina reno batala via umeli ba yotabu devient na chambre zo sepela V8 v numéro 8 mikolo ko v numéro 8 pona lingi skotanga ba ko mezo yeba na pété batutu ba yebi sikoyo tangu toye ko koma na makambo oyo ya union sacrée Fachi abeti batu politique à likolo a débouché te Fachi a débauché te. Asali bondumba te. A débauché te. A débauché te sango. Bino bosombi batute. Na lobi le côté. Na ola kisayo ko bosombi bat. Malembe. Na zola kisayo. Na kisa sango na bien. Nde na fandi boy. Na yela kayo Pasteur Gili. Na yela kayo. Pasteur Gili. Na sana yo. Président a menacé ba député que so bo pesinga majorité na olukate na au-dessous de parlement. Oui bien. Yoloba menasa ba député. Yoloba. Tout en sachant mangungu na que même so alinga dissoudre na mbongo sa l'élection te. Même so sa l'élection na ngane mutako organiser.
Kabila zo géré non nanga président Souki a bangisa bango ya ko bangisa ba député on a yambaki ya ba 4 porteurs il y a motion à censure contre Lunkamba baloba babo na bango chômage débauchage dans le niveau intellectuel et à peine à niveau mosusu épiscope soki ya solo ba député o bazalaka na balaka sur na bango que base ça ya kokuba ba votanga muto wanga passer ki lina obanga te to ngato die vous comprenez ba yeba ki ke to ko koma ni loko moko to tuna contre mire fachi petan que moi encore ya beti bango loko alikolo abi boto kende zaka na pepe ba député wana ba votaka bango te ngo ba obanga na lobby zalaka na pepe on lobby ba député na ba votaka bango te ngo ba obanga ebele zalaka ebele ko bino bozo salela ba député ba votaka nazo ya na yo zalaka na PPRD na yo ndengoza OK zalaka bongo bosikoyo to bongisa makambo yo basalelaka bino ngo malamu te et permettre to faire asseoir député o yambaka awa yebisa biso ba parlementaire to kanga monoko to zwa misala lelo so yambia oloba makambo wana te o lobaka nanga soko retirer te to 4 émissions lelo nga na yelio lelo mamba ko retirer ça te lelo to so beta nso to ngana yo député o yambaka Daniel Saf otangi sukombo na yebi eza ba invité na ngai siko député moko o yambaka o ya lobaka ke na yo yamba mutunanga ensemble mais président nanga Martin Fayulu lelo so tuni rien a loba souté mambe changer bosombier déjà na lobby ba payer yete parce que ceux ba payer c'est que makelelo a chaka awa yala pe par rapport à mon patas ayeye moko na lobby moi na mutu soko memiye réflexe le bosso sala rasoka la muki atala la mutamemiye na miso oh maman to papa to yaya ce qui est au monaka banu ngisa makolo zongi senge pa maman na zongi senge pa maman na mais ce qui maman au mona buki sokingo ça dit tu as reconnu que baza ba vrai tshisekediste na lobby na yo on reconnaître ça c'est un vrai tshisekediste na lobby na yo zela to pusana oh tozo ya na yo tozo ya na yo mais na sepeli po tu as reconnu que ça c'est un vrai tshisekediste na lobby na yo tango ça fozo ya pe na IDP so na yo zalaka te na lobby na yo zela tika malembe safu na lobby tika na longola tika na longola yo lokoyo po yambi un parlementaire debout soko tuni mutu nanga safu le 16 février 92 na marche chrétien catholique à marche na paroisse ngana oyebso na simple 10 ngi l'état la pota oh yambi suka na noko oh yambi suka na noko ngana mona Paul Bandoma na 91 na 4e des humanités na itilimité ngana mona père ya Denis Kamba yo tangi Paul Kapika bato belé ba bité fe na ngadi stratégie nyonso bosali na pas changer du saut s'il vous plaît tant on a contré yo s'il vous plaît stratégie nyonso bozo sala na Assemblée nationale oui basi bako kama même na représentativité ya bato boche na bio place ya moi si azate UDPS bopesa basi valeur union sacrée boche bana basi te yo lingo tanga kombo ya mwasi mwasi auti koyokisa bato soni awa mwasi ni azo manquer 80 millions d'habitants mwasi azo manquer mokonza mboka mwasi azo banga chef de l'état te o azo tombola ton il prétend être un juriste la kasa ite za démocratie eza kasa ite papa eza démocratie episcopo pesa chance na bana basi episcopo tika to pusana na lobby na yo tunanga nini yaya na lobby na yo politique ya Congo eza le rôle a wenge na zo grâce à romona tutu kaluji tanga okende wenge ba wenge ndambu te o ya mubimba ngana mona kaluji tanga okende wenge mon politique eza le roi wenge na lobby politique ya Congo ya le roi wenge za mobali okoye bano konzema monsieur que telemene mobulu ba cho mupanzi nazo biso vérité ozo comprendre nzambe na ngai nazo bisa na mboko yo na lobby mais attendez zela to pusana intérêt à peuple za wapi na bitumbo nyonso peuple azo gagner voilà maintenant l'union sacrée union sacrée d'intérêt à peuple union sacrée des réponses ya peuple union sacrée des désir maintenant peuple azo bimisa non o mokonza mboka zo bimisa pona peuple na ye pour répondre à désirata peuple union sacrée mokonza mboka za seule réponse dans 2023 au tobeta susu lisolo coalition donc première mi-temps il y a 5 ans na yebiso 2 ans a déboulonné makambo yo lobai nanga na Londres ba vie nanga Kems balé kuna ba ya nanga donc abe ya balaka na salle balaki kuna balaki donc mokonza mboka lobi ko banda na premier ministre tina o yasuka
mutu oya koto sangate biki rouge makelele ya awa na mboka alobaka libanda soka bimia ke koloba awa lobaka te tout ça mais ce que tango ye awa zo lobate misale zo salama oyoki moto moko alobi soki ilonkamba démissionner c'est que ça dit ya Kabila na Fachi quel type ya réflexion Union sacrée ya bango ika sanji tika to poussa na lobi tika vient Union sacrée ça l'église de réveil. Hein? Union sacrée, ça, l'église des réveils. C'est-à-dire? Molimo quitté les bâtons. Mais les 12 apôtres qui ont battu les mains qui va prêcher, monsieur Batikara Ibandime. Yo kanisi kouya, ya vient en mbikai. Oh, ya y a une pression. Oh non, tant que vice-président, il y a Union sacrée. Et puis, il y a aidé Fachi en 2023. Mais attention, vient mbikai. Fachi, c'est un homme d'État. Fachi ne calcule même pas Mambaba 2023. Besoin ya Fachi ça d'abord son peuple. Union sacrée o mbika ya finga ka bato nyo so bake ba lokola baso ba kokinza la te et pas mibali. Le union sacrée ne komi bien. Tika bango baya. Bana miki baye pa na nkolo mais mate ya mikolo ba bango bazonga ndako. Très bien. Voilà. Alors on va évoluer. On va prendre deux dossiers. Azor zela dossier mibali. Ya liboso. EPST. Banque mondiale alakaki biso mbongo Banque mondiale alobaki akopesa biso 800 millions de dollars na yambaki bato ya Banque mondiale awa pona 800 millions de dollars précieux muyoko na lingi yoka bato ya Banque mondiale lelo Banque mondiale alobi akopesa mbongo te par rapport ya IGF ezali tellement accablant na makambo etali EPST tant que bateau yo bazali supposé être ba détourneur ya kati ya makambo bakangi bangote pour les monanité moyeba pesa mbongo ezate donc na minute yo république ezo zanga assistance ya Banque mondiale 800 millions pona moi groupe d'individus au bakangi masolo EPST donc so to tangi bakonzi awa fuko tanga Willy Bakunga lokola moto ya liboso otanga pe Didier Boudimbu ou azalaki vice nae o répondre na dossier wala dossier ami balé ya Tambwe Mwamba aza kotangela yo dossier ya Tambwe Mwamba awa pour koyeba ke Tambwe Mwamba nenga zali awa ba okanga vie maibi de zo via okanga mais mingi ba policier ba belaka 2 mois après tala nani pasteur onde aza obela oyo nani ngoy molunda azo obela tout ça. Bon, je vais vous lire d'abord les conseils d'état du contentieux siégeant en matière de référé appellera ce mardi 2 février tout ça. Oezali bato bagende ko funda. Le bato ba sepelité. Bato ba sepelité ba monike na bureau wana makambo esalami pona ba candidat ba sepeli na ngote. Bato bagé ko funda kuna. Donc les partis politiques à venir du Congo en sigle l'Assemblée nationale, les partis politiques tout ça Assemblée nationale, monsieur Kimbunda Moudike l'agent et consort Assemblée nationale. Donc voilà, et koleka makambo ya lobby. Kasi awa makambo ya Sénat transmis d'une pétition en vue de votre déchéance. Bakomeli Sami Badi banga bakomeli pe Tambwe Mwamba. Bala kolongola bango. Oyo toza ko bandawa Ezaria honorable vice-président Nabanda na vice-président zela ya Tambwe Mwamba piango oya Tambwe Mwamba ntape ya Tambwe Mwamba voilà réquisition ya Tambwe Mwamba yango oyo oyo kokwisa yango oyo très bien ya Tambwe Mwamba on commence ya Tambwe Mwamba. Transmission d'une pétition en vue de votre déchéance, honorable président du Sénat. Nous venons par la présente sur pied des articles 27 de la Constitution, 23 alinéa 5 et 28 alinéa 2 à 5 du règlement intérieur du Sénat, déposer cette pétition en vue d'exiger votre déchéance par l'Assemblée plénière du Sénat de votre fonction de président du Sénat. Veuillez agréer, honorable président du Sénat, l'expression de nos sentiments patriotiques, les pétitionnistes Gerengo, Nagoyamba Gerengo, on a Bosolo. Tambwe Mwamba minute etikali ya kotanga kala mingi te yepe ya kozonga chômeur. Alors Sami Badi banga yepe ya kozala chômeur na mikolo etikali ya kotanga en croire ba lettre oyo. Nous avons l'honneur de venir par la présente sur pied des articles 27 de la Constitution 5 ou 8 alinéa tout ça papa déposer cette pétition en vue de demander votre déchéance par l'Assemblée plénière Sénat de votre fonction vice-président du Sénat. Veuillez agréer, honorable vice-président, l'expression de nos sentiments patriotiques. Batouba signé Ango, Kazadi Ngoyi, honorable Gabriel, honorable Uweka Ukaba Pero, Mangiadi Bifulu Aimé Patience, et puis Etumba Bouyengo Tristan, Bangonyon so sénateur. Très bien. Donc, minute etikali Yagotanga. Mais en même temps, réquisition et dernier public, Tambwe Mwamba.
baza koyebisa papa pona makambo ya mbongo. Le 6 janvier 2021, le sieur Alexis Ntambwe Mwamba, président du Sénat, a tiré pour le compte du Sénat 3 chèques d'un montant respectif de 2 millions d'euros. Ntambwe Mwamba bimisaka 2 millions d'euros. 1 million de dollars américains les sous na 1 million de francs congolais. Le trésor du Sénat a retiré ces sommes à la Banque commerciale du Congo, remis 2 millions d'euros de dollars américains au conseiller financier du questeur sénateur de Bapesi Angona, conseiller naye. Les 10 conseillers partis le remettra au président du Sénat. Tambwe Mwamba finalement à Kamati Misoloango, Bimaki, à sa résidence, d'où l'ouverture du présent dossier. Donc, mbongo wana bakendaka ndenge muima kendaka na mbongo ndenge ya nzambe na ngai mbongo ka milioni bato bako iba na mbongo kaka milioni na milioni milioni na milioni misolomike oyo peuple nini bokecho ata olakela ki biso to gagner te kulutu na ngai olobaki ke to gagner te boko pola bino bokoti na distraction boko pola mais kulutu tuna bango nani oyo mboka nini obe milioni le peuple souffre policier azako somba teni 25 000 francs mais politicien aibi 2 millions de dollars pe abimi pomba tata moko ya mokolo azalaka na quartier babengaka excellence atambolaka na bagarde mais même bana na babi ke papa azalaka muibi bayibi ndenge toza bo papa za muibi mais koyebisa bato te papa zaka muibi. C'est les politiques la République démocratique du Congo, des voleurs entre bas soldats na ba politiciens na mboko banane baza sérieux. Ce sont des militaires, ba militaires baza ba sérieux. Ba pesi militaire 2 millions alo na masangu tazola kisabino bilanga ndenge tondi na tracteur moko esi ekufa na 2 millions. Mais politiciens azui 285 millions. Ata l'idée se zo mona na te. Perçu batuna ya chi bango na nzela. Pour baganga keno dossier za polele ba journaliste ba sali rapport ba journaliste yondo zozonga voilà nazo zonga pana OK. Banque mondiale suivez en image on revient au récupérer sikoyo dossier Tambwe Mwamba ozwa pe rapport ya Bukanga Lonzo OK. Et puis ozwa très bien à tout à l'heure basaki moratoire pour ba fungola so ba classe te mais sur le terrain demande d'éducation za makasi entre temps ba classe za ufungwa ba école za ufungwa musu ndenge mo ya mama lamu musu ndenge mo ya mwaka ndenge wana donc bala kisi bakomi ebele o baza kopesa musana ba école mais baza kofuta mate et baza kofuta ndenge nini frais scolaire mbongo ba parents baza kofuta wana yango ndiza ko aider ba école po ba futa bala kisi wana pe po servir pe na fonctionnement ba école mais ba parents mingi moyen batinda bana ezate conséquence nini bana mingi bazokananda soki bana mingi bazokende classe te ezali danger pour mboka pe ezali perte monnaie pe pour mboka parce que pour kotunga mboka il faut bana batanga soki bana bazokotanga te bakotika boye bazokobana libanda musu bakoba bakuluna musu bona boye ezamabi donc c'est un gros risque ozoka Boko Haram bamuka musu osamaka ba terrorisme et tout ça nyoso po ani parce que éducation ezabé otambo ya malamu te yango wana okonzi ya mboka amoyi danger wana a déclaré que makambo ya kofuta sous frais scolaire ezate école primaire ekomi ofele po bana bazwa moyen ya kokota classe ntango oyo otindi bana nyonso bakende classe esengi mbongo soki eza ofele mpo na baparent ofele mpo na bana mpo na bana bazokende mais moto moko ifo afuta moto yango nani ezali l'état ntango l'état alobi ndenge wana ntango l'état alobi no lelo classe ekomi ofele elingi koloba nini il faut afuta balakisi wana il faut afuta balakisi mpe apesa mbongo na baekole mpo etambola yango wana mokonzi ya mboka amoni abino bikolo nyonso ezala na besoin ya lisungi ezala ata États-Unis d'Amérique ezala ata France coopération ezelo moko esengeli makasi mpe mo malamu yango mokonzi ya mboka akei atamboli bipai na mokili kokutana na ba homologue na ye kokutana na ba organisation internationale ba bailleurs na biso ba bailleurs internationaux na ba bailleurs akutana na bango Banque mondiale voilà ngai naza disposé na sunga
école au Congo pour gratuité et salam. Yangwana yoki sango ya 800 millions de dollars. Nyongo. Ezali nyongo. Oh, Mondela Dev sera pas battu. 444 millions de dollars. Ezali nyongo. Ok, l'Ob République il faut afuta. Parti monsieur ezali don. Mais pour crédit ou un bon wane bima, ils ont pas condition. Accord de financement signé mais solo, mais il faut parlement à voter. À voter parti au bengi crédit parce que na mibo que ça mandingo wana Congo ako défendre dans les bandates ceux qui parlement a approuvé en voter. Yango wana parlement a voté loi d'approbation pour voter namte. Parti au tali don des autres moi bimi na aéroport hein makambo ba $45 na lobaki yango wa bo trouver makambo avant ekoma mutu azoki to babomi mutu $45. Bon ndenge bato babundi na salle wana test à COVID-19 tala makofi entre ba passager koto biboto ezobetama koto na ngam kaka pona makambo $45 eri yango yo l'état botala nini bokosala eri yango gouverner c'est prévoir. Alors, pasteur Ili, tokomi na suka, na pesio malobe pa na yo, gouvernement à 100 millions, balingaki bape sabiso logo l'avance, parce qu'il fait bape sa on a ba palier, finalement 800 millions to rozwangote, ba vandisi nano, tiba mona kimia. So ba moni clair na makambo ya chef ou etali makambo ya PST en ce moment là, de ba kosala quelque chose. Yo loba na on atiki yo tanga kombo ya ba konga soko lingi po ngai apekisa nga bina tanga kombo na ete. Na éviter problème. Alors bien attends kombo na ete na ebite wana tie nanga nazo ebite ngala lobangi na yeke na kotanga kombo na yo tant que ozo sa musala ya fonction publique mbongo na ngai ndezo eso munene mbongo na ngai ndezo sombelo mituka mbongo na ngai nde moi sino na bana no bazolia ngala kotanga kombo na ngana kenda sikolo kwa ya sepela ki TV nga bisoke za ki sevinye na kotanga te mais amakambo wana za privé nazo tanga na membo kofinga ngala finga te mais kombo na kotanga soko boy lungwa ndenatiki malobeza episcopo olobi likambu ya matata ponyo to bandana wana na kitasko na vie na nga Wilma 285 millions ebima en fait projet ya Bukangalonzo elingaki est alimenté non seulement la RDC mon pays mais na bamboka mosusu céréales elinga ko salamawa loso babiloko ebele babiloko pe mingi sombama pe chama misala mbongo ekoti na banque moko na lobi na yo il y a des voleurs expérimentés qualifiés à Zoïba en français. Na lobby, planification, conception ya likambo. Nenge muta ranger film na ye. Théâtre de chez nous na ye. Mais viti sengesa na totikala ko mona été. Mais kolo groupe salon on devait wana. Ba succès tu sala kolo na ngo viti sengesa na. Donc tant makamba Bukangalonzo salami toye koyoka terme moke bimi na prosafi na nga Vital Kamerhe détournement intelligent et puis si mobulu ngana kendeka na immeuble intelligent oh détournement intelligent pe yalaka na kivuma na tuna po lekela nga détournement intelligent be oui mutayibi sans trace donc au mona signature na été au komona ya lekela ki awate au komona yebo été mais ndenge planification ya likambo molimo na ende kotela ki bato yende mutesali ke makambo ezonge pa na ye mbongo ekoti na Africom une affaire à 280 bon en fait Africom a eu 250 millions. Très bien. Mais après, Yemoko a se justifié que Oyo Yazo reconnaître que 90 millions y a pas. A comme l'IGF. Parce que Yebisanga 160 millions et qu'il n'est pas yanani. Procès bandi, Kulutu Matata Pogna Lobino va payer cet rapport. Va payer ce rapport dit merci au Tangaki. Donc c'est que ma camion sonenge salama aebiango. Atangi yepa pesa ki longonia. Na IGF na musala oyo zo sala tokende siko pasi nanga passé gileza wapi tomona procès Vital Kamerhe kena na lombango aussitôt appelé aussitôt arrêté aussitôt mukamate accueilli mais pourquoi les lobatu mususu dossier ezo so moi malembe to vanda boy bande kono ba journaliste ngape lokwa na la biloba loba na koti na keyi kotu na nzoka bazwa ondire ndenge na yokaki moi 5 000 na moto na yoki pe ba bengi bango le roi ba renseigner ba ya lokola bango batu ba yebi ke dossier za polele ba ya sko ba limbola na peuple mais solo ya biso une affaire il y a 280 millions ndeko sango to suki wana te pona problème akulu to matata ponyo ngana za na komi na bandalungwa
toza na stade moko batongi pa na biso tolali tolamuki mais sika ba innové stade du 20 mai oyo tata nanga Mohamed Ali abunda kuna na George Foreman le 30 octobre 74 le plus beau combat ya batwana mibale moi na George Foreman na longo États-Unis aye kota le sika tata na ya bunda son combat historique alobi combien poto tonga stade yo yebi masolo ne sika ba bongisa stade oyo yamba Gilles Bokandé na 88 ne sika ba bongisa stade oyo Jimmy Cliff abeta ne sika ba bongisa stade oyo Kassava beta et sika ba bongisa stade oyo Pelé acha makolo na ye et sika ba bongisa stade oyo Jean-Marie Tigana ba Jean-Pierre Papin ba beta match pourquoi ba tiki wana ba lobi 5 millions moko bima ba tongela biso 5 stades municipaux ya bandal nyoka utako bima miko eleki tala bite kuteku e komiao ba boke lango grenité ye moko bite kuteku tala nzete ba cheke ba bota wana to tiki wana pardon sango sous émission yango yo to fandi mbala liboso to kata na Paris na oka immeuble intelligent to kana kisasa batongi immeuble intelligent mbongo ngana yoka na matoyi nanga 36 millions ezanga parking na lobi mbula ebeta mai sokota lelo ko to na yoki ba porte kanga acheter soko kangi porte koma kusuka boy 36 millions ndenge na yoki 36 millions ebima tolongwe wana ndeko nanga mbongo ebima na koma matata ponyo construction ya 1000 écoles na ebité kulutu nanga wase kwa lobaki bazo bakabela nga bambongo ngo bashenga na bapoche 5 na eba parfois yo bisiki tongama na landa kulutu kimbuta alobi atonga 300 écoles na ville province à Kinshasa province Oyanga si le lofie kimbuta kenda ate école moka tonge monana te mais frère kimbuta ti le ezali et Dieu merci que Covid ye kangi masolo ndeko sango to fandi na yo bakati biso banzete nyonso tout au long ya boulevard Lumumba kulutu Jean-Marie Kassamba cheba pano ndenge kozala ozo c'est la biche ofandi ozo mela moi coca ozo lia moi gâteau biso to bi OK asala ki musala journaliste c'est que makambo zo kende sala ba futela ki yango chargé à sensibilisation en tout cas mboka na biso zo kende bien ba kokoli banzete nyonso ba che 5 passerelles ba plaka wana ya likolo poa ya ngana yo moyen le shooter musu ekomoninga nazo banga mukomsu muta okatsa likolo alongwe kuna kota na transco na se makamusu nyoso na komba mutu moko etangama nyoso ane salamite université kuna na kwena ye etongami yango lelo nga nazo senga pêche na ebika zolanda biso dossier peke na lombango babenga matata en urgence ndenge basalaki ya Barnabé alobi lelo babengi ye papa kilota imulunda pe salami oui yango imulunda pe ndenge salami ya vie nanga Vital Kamere na Jamal ndenge ata Jamal akosa bandako emona na katenga na zone dimateke bandako ya Jamal na ndimi babenga pe matata ndako ezalaki ndese mona na ndimite ndeko episcopo na suki wana na juifie nanga Willy Bakonga lelo makambo ezoleka na kata EPST ce que EPST makambo ezoleka oneza mamba somo na ye koyoka ke vice ministre alaka na droit signature te na ye koyoka ke vice ministre a notifiaka te on si longtemps que titulaire na sali mais eza na noyau moko eza na kati ya ministère secrétariat général nde berceau ya ministère yango wana donc makambo tout epasaka na kati wana siko berceau wana etravaillaka en harmonie na ministre oyo azana signature makambu ya gratuité c'est bandi banda kala ya gratuité lelo banque mondiale alobi 800 millions a opesa bisote il faut bakangamiana bakangama tokende kutu musikate ngana zo bisaka pêcher lokola yo baboyo tanga kombo Willy Bakonga ba ponga peso ba pekisinga na ko changer mais lokola na kotanga uzoluka makambo babenga kayo pamba akotanga pona za kotanga pona ofinga ete pombongo na ngai yo babenga kayo pamba bongo na ngai yango ndeza koliesa bango Willy Bakonga contribution na ngai na futaka yango ndezo sala bazana ka Augustin Matata Ponyo ndeko sango na yebisa ba congolais est-ce que le nom de Augustin ko yebisa bato likambo construction ya aérogare lelo oyo la kisi bato lelo ba obeta na makofi lelo aéroport ya Maya Brazzaville leki ya RDC lelo aéroport de Chopien o banda ko senga mbongo na victoire bana moko ya kitoko ba milatre okotuna wana banani be Chopien mais lelo
oyo eza na aéroport ya Éthiopie ya Addis Abeba transaction ya avion africain tout Kinshasa au télématé mais tout le monde a autorité morale a eu poser pierre construction mbongo bimi 550 millions de dollars américains bato babeti maboko lelo siko totinda IGF kuna lelo siko tango IGF bravo na IGF message la lingeti Augustin atie batune na nzela ndenge na moni apesi bango mo eloko batia siko makelele ke dossier za vide ndenge moko na ba dossier o eleka ndenge moko na ba dossier wili bakonga PGR sala musala na lumbango lanter wana to blingi yangote très bien lanterisme wana que evanda biso peuple ngai peuple leader abilenge passer gili na boyango donc semaine oyo kaka lelo mardi toyoka son très bien tolinga toyeba balobi pe na IGF moto nyonso azalaki ministre avant bima ameka kutute dépense te voyage ko bima te baza ko tala bango bayeba qu'est-ce qui se passe rigueur wana nde nazo sepela namo so tokoyeba yo kotaki na combien pe obimi na combien tokoyeba awa atoliengu bana sama ipose maka likolo ti tokoyeba mo lelo ngakuna na ba parler na nga afa problème ezate na babor na nga il fallait déclarer ngo avant okota pourquoi lelo puisque bayebi que ça na quelques ministres au fond mo konzi fo à reconduire bango bato ba ko reconduire bazana kati ya gouvernement siko ba campagne de diabolisation comme salama oh non le ko la combo ya vice ministre ya enseignement c'est que yepe faut ba coller car na titulaire na ye boy na boy pona nini mutu moko za pene ya mokonzi akomisiko ko souffler na lito ya mokonzi pona ko diminuer batu misusu donc babiloko nyonso wana biso to sengi batu wana lokola bakota kana nani ozala premier ministre mais mokonzi ça lo baki yango nani alors qu'il y a un informateur a plus de chance tout comme à changer l'informateur a plus de chance plus de chance le bâti à cause on a payé on est ça pouvoir discrétionner la chef de l'état Moïse Katumbi tout na vient ngai Moïse a senga poste a senga raté et là on a battu beli bachili yango makele le bemba pete hein te ba senga raté bango kutu bâti a senga bango kutu ça merci na chef de l'état puisque sans yo ndele longa nazo teninga na libanda ka sumbalesa nazo mona Congo na musika lokwa Moïse amona ka kana ana girafe autala mona musika pape a bien la délégation non kota la kulutu bemba lobino merci pona yo obundaka le loper mona beta tour na pala tata na lala yango moni ngape na ibisaki bande ko ensemble makelele o bozotia est-ce que leader Katumbi eza oya solaki na mokonza mboka yango te bochana se union sacrée eza partage à posteté que bopesa biso assemblée non union sacrée ça programme oh mokonza mboka kocha très bien maintenant mutu a se soumettre na programme wana pourquoi sango pardon Genève sa te ibiso to luka candidat commun de l'opposition sans programme toye na Nairobi to sala partage à primature na présidence sans programme toye na corps FCC cash to kabola ba poste sans programme sikoyo na kata union sacrée programme ezali sko tozo lukande profil merci beaucoup kama mona mutu no passer gili na ko tika mutu te episcopo ko tsona na PTT na kama ukoma wapi kujona ina ba négligence ukoma wapi oza déjà na immunité parlementaire ukoma swa kujona na ba PTT oza la ministre na mboko bongo ba ba sabalika ngana nani episcope kujona na PTT yo par rapport à Koko Nyangi na lobby na yo pena par rapport à Koko Nyangi na lobby Koko ya professeur à université na bon to silisi makamona ya mute bomi ba fait problème exact na lobby no ba jwa autorité morale a sangisa bango tout atuna bango lobby discours à 6 minutes lobby ni wana ce autorité morale atuna ba professeur à université ba telle autorité morale ba bito comprendre le français 6 minutes wana ka diosha nazo yebisa yo diosha ayebisi bango lobby na ba tala episcopo ko kamoko yoka mutu na yo okobi m'appelle à plan Christian Bosembe pressenti na prochain gouvernement. Parce que wana mutu nanga siko ngana pambolaki. Bosembe pressenti. Ça siko père Christian Philippe ayebi ke ngana pambolaki. Les jeunes politiques Christian Bosembe pressenti à prochain gouvernement et nous soutenons également au chef de l'État quand ça na jeunesse. Soit quand ça na jeunesse, biso sto vandi Bosembe. Puisque ministre jeunesse soit uta osala wambala. Bon, ministre jeunesse wana yo. Sitika zelanga na silisi. Ministre jeunesse. Zelana no. Zelana yambanga okoyambanga ta mususu na ba mois d'avril tika na bimisa ba bord zela kasi nazo zongelo pona silisi na bimisa ba plan yaya tunanga nini tika na bimisa ba plan tuna zela
Je disais, Christian Bossembe pressenti jeune politique ou à cause de la peine à gouvernement. C'est inévitable. Il a aussi notre soutien. Christian Bossembe, je parle ici, mais Bazali peut belé, Tolingi peut Bazala. Jeune Bazala, surtout Yabasi, tout comme Yamibali. Nazo Pesa spécialement, on a fini joyeux anniversaire na Renate Kabamba depuis les États-Unis. Bazali Balandi Abo solo na politique. Joyeux anniversaire, Renate Kabamba depuis les États-Unis. Kenda liboso umela nzambe abakisela yo mikolo umela soki yesu azongi na note tokokutana kasi kobosana te, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Renate Kabamba depuis les États-Unis. Très bien. Joyeux anniversaire à madame Yvette Ntumba. Mama oyo na leka na RVA nazo surprendre na TV. Maye les ana moisio na kanisa ki basi bavanda na cuisine mais basi maye les bazali azali chef division et facilitation na RVA na aéroport international ya Njili moi bana kombo na yo Ntumba on eza kombo mama na ngai donc ne oza boza moi bana mama wani joyeux anniversaire na lingi o mingi Yvette Ntumba. On va terminer joyeux anniversaire à Lionel Batoba. Joyeux anniversaire à Lionel. Voilà, bazaba petit nabiso à casquette, hein, touché et ça là est bien. Au mon anniversaire, na ondenge monani, ransa ko tia moté inda ko sala boye, po ekoyo kanate. Très bien. Joyeux anniversaire à notre petite fille, hein, moi nabiso amuke penza, azali kolanda biso awa lingolo, azali kolanda biso notre bébé. Hein, joyeux anniversaire. Bon, moni nani Deliana Lingolo. Joyeux anniversaire Nayo. Papa Israël. Hein, papa Tadissa. Allez, merci beaucoup. Alors, il y a une précision détail. Chers collègues, notre bureau d'âge nous a montré ses limites en utilisant notre propre argent logé à Freeland Bank pour nous les remettre à raison de $500 dépités comme prime pour voter Mbosso. C'est grave et ridicule. L'image, le prestige et la notoriété de notre chambre sont totalement entamés par ces pratiques de caniveau. Lèvons-nous et votons tous bulletin blanc pour sanctionner Mbosso. Ça, c'est un message qui reste à vérifier. Très bien. Pasteur Guili, Tombola Rasmabou Otosilisa. Toimba plus blanc que la neige. Obligé, t'es ça là bien. Joël Nzampungu, est-ce que tu peux chanter avec moi, même là où tu es au bureau? Blanc, plus blanc que neige, motema na peto. Papa Chombe depuis Bunia. Na sukolami wobimba o na makila mayonkolo mbongo FCC la kosimbate mbongo IGF na kozwate la muka d'abord bazana problème mbongo na kozwela ngo wapi donc PPRD na kozwate o to pesa ki mbongo la kisa vidéo tika ko expliquer bimisa na papier place au pesa pourquoi zobomba tombola maboko. Vrai ou faux, Outiko Ipsangaya tout à l'heure, Pasteur Guili, qui est numéro 8 à souhaiter Gitopola. Ah, bon, il est bien monté. Ok, tombola ma boko. Il est bien monté. Tombola. Tombola kasi tombola. Il y a moyen. Est-ce vrai? Oui. Vrai ou faux, Ipsingaï awa na katia. Qui Équateur ou ceux qui est Koufi, bateau ba travailler qui na Kabila ba Kabila ye, Kabila azui richesse, azui mabaya, asakani na Équateur pour bana. Vrai. Vrai ou faux, yebisingai awa. Que batunyo soba ina union sacrée babo sana ba poste pour pouvoir discrétionnel ndego sala. Mais oui. Vrai ou faux, yebisingai a ondimi que IDPS bobo iko pesa place na mwasi pour mwasi mutauti décevoir na chambre basse. Te wana beti libanda. Bolo baini. Te. Vrai ou faux, otiko yebisanga awa. Que PG ra sala mbangu asambisa wili ba kongana matata mpodi. Ouais, peuple hausse lango. Vrai ou faux, Outiko Yebisanga awa bemba na katumbi ba ozwa primatité pour basenga ki angote me baati za probable candidat ko ozo. Ouais, ça n'engage que passer Guili. Vrai ou faux? Outiko Yebisanga awa ke Etienne Tshisekedi abengaka Kabila rwandais mais bino bobo benga yo rwandais bozo observer parce que aza partenaire privilégié. Te obeti libanda. Ligne tata leka ki biso to leka. Kabila rwandais ou congolais? Ah ouais. Rwandais ou congolais? Ibrahim Asenga Aden. Nano bimate tilelo. Baboya. Pasteur Guili. Ouais. Intérêt à peuple na union sacrée zanini. Et puis aux à la camp. D'abord l'union sacrée. Les lois ont confirmé l'élection en 2023 aux Alaté.
élection osala na programme mokonza mboka recensement sur recensement jubiso 430%. Mais élection en 2023 selon constitution. Senga pardon la peuple ko saka ba on élection osala te. Na senga pardon te notre commis 2023 te élection. Mais yo on se contre ministre aboya kanga na recensement lelo mokonza mboka bi recensement. Nana longi. Wana sko ministre ka. Wana ndio longi. Bosembenko la pambola o mutu nanga yingeli sika wana. Très bien. Nana matamo mpeko. On a fini. Boso le sili. OK. Okuta na mbalo ya. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Promotion dans les restaurants DFC. Convivial pour des sorties entre amis ou en famille. Venez savourer les délices de la cuisine congolaise et du monde dans tous les restaurants DFC. Pour la cuisine congolaise, les restaurants DFC vous proposent un menu très riche et des plats variés. Vous pouvez vous-même aussi faire la composition selon votre préférence et votre goût. À 4,5 $, mangez votre plat complet de saucisses, plus frites, plus coca offert. Soit mangez l'hamburger complet, modèle des États-Unis, plus frites, plus coca. Et pour booster votre forme, votre énergie, DFC vous propose les jus de gingembre ou tangawiz à 1 $. Venez vous rafraîchir avec nos glaces faites au modèle de l'Italie, avec un goût intense et un fondant incomparable. Venez également célébrer vos anniversaires dans les restaurants DFC. Les gâteaux vous seront donnés gratuitement. Cadeau du restaurant. Retrouvez les restaurants DFC au Bon Marché sur l'avenue Flambeau, non loin de l'hôtel Phoenix. À Massina sur le boulevard Lumumba, en face de l'Eucalyptus sur l'avenue Matonkoumou. À Matungé, à l'immeuble Mayalos sur l'avenue Bonga. Et à Kitambo Magasin, référence Rond-Point Magasin en allant vers UPM. DFC, une cuisine saine et généreuse.